Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. On est là, Limbi Sangai. Naka mama na yo. On est là. Na bombi mingi. Na bombi mingi. On est là. Oui, biki ozala lipasa. Lipasa no mobali azali, on est là. Azali. Azali mwana ngai. On est là. Wana lipasa mwana kai. Wana lipasa no ya mobali. On est là. Oza mwana mabi on est akobeta ngabo ite on est là pasi. Sola lobina relaté o makambu nyoso on est là. To koma na poto on est là pasi. Yo kangai chama to yata. So boyi kotala ngane longi tia ata matoi na yo kangai on est là. Naza mama na yo. On est là. Tina bombela yo secret. Pasi le kaki. Tina komaki na point na te kalipasa na yo moko na place onga na bandaki kosala. Mama Colette nebi que ça passe. Na temps so o le ki na mo ya souffrance. Bon, ils ba circonstances ya na vie. Est-ce que il passe moko na zali parce que le cas pinga na sala makambo ya Ornella. Comme ça, tout le calipas ça n'a pas assisté à makambo. On est là pour on est dans zaboué. Asa na zemi nanga. On est là na zemi na préparatif pour ya. On est là ça nini? On est là na zemi. Zemi anai. Mais on a fiancé na e. Mais il passe on est les ayotes. Maman, pour moi na be nani. Moi abeka kanani toli pasa langa ala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre ba soso na classe. Ndenge yo osepumona rapona kosombela bana no biloko. Soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent bandingaka te ke ba parents ba kufa. Mais Nzambe a décidé que ba parents ba kufa et puis asimba mitema ya ba soutenir bana wana bato neza bisungai na yo. Pour la participation na yo, benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble, émission d'écho. Ekokani na yo, ekokani na ngai, ekokani na biso nyonso. Abonnez-vous si massivement, aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas déçus. Biso na Bravo Jésus, tolobaka toujours sponsor officiel numéro 1, ezali Jésus-Christ de Nazareth. Yenda kobate la biso na katia Shebiso télévision. Na pesimbo tinanga la bande konyo surtout bazolanda biso un peu partout dans le monde. Nzambe nanga apambola bino wana na moni équipe technique ya Shebiso télévision. Na moni Elias Sinanduku, na moni papa Denis Mosolo, les certifiés, coup de chapeau à vous. Musala kitoko nzambe nanga apambola bino na pamboli lisusu bandeko bazo soutenir chaîne na contribution. Bon, bah, ça va partenaire ya Shebiso télévision, va partenaire ya Bravo Jésus. En tout cas, ensemble nanga pambola bino ba sebele pour na bozanga te kosunga biso lisusu. Shebiso wenze disponible na banda na biso to tindi ba article oza ngo posa lo somiliki pour les soso au tindi biso to kozong selo ba prix livraison eza $10 à domicile na ba commune eza pembe na Lemba, musika commune na Lemba c'est $15. Merci beaucoup na bande kono so bazo soutenir orphelinat fondation
chez la Mwanda. En tout cas, nous avons pambola bino, on continue toujours au pambola bino. Na moi 50 000, 2000, $10. Nous sommes en ango. Bana biso bazana besoin nango poto futela bango frais scolaire. Nzambe nanga akozanga te ko pambola bino wana ba publicité koleka na ba émission ebele poto zotsa ba publicité ya koma ko lopangu. En tout cas, n'hésitez pas ya kobenga numéro est affiché na publicité benga okokutana bandeko ba komema bisika ba terezali ya kitoko. Merci beaucoup na bokulaka wana nazo pesa yo losako na pesi na moni papa César na Bois Colombe na pesi yombo te bisike zwami yo na bosanité Sébastien Kuba bokulaka Sébastien na pesi yombo te bisiko zali papa Sébastien Kuba mbote na yo yango wana nazwi bapel mo ebele avant na kota balobi maman wetu tozoko ko maîtriser numéro notozolo bamba na répéter plus 243 81 00 27 353 plus 243 81 00 27 353. C'est mon numéro, vous m'appelez, vous avez besoin de kotuna mituna botuni, vous avez besoin de soutien pour soutenir orphelin. Bobengi, vous avez besoin de kosomba terrain kotan c'est les bambous. En tout cas, n'hésitez pas de m'appeler parce que ça va terrain na moko. Bobengi ngai na oketi kabine en tout cas ba place eza kitoko. Appelez aussi l'évangéliste Jean Deyon na offre o apesa kito beta kambela to senga offre wana nous avons besoin de ce terrain et kende pour que et contribuer na loyer wana wana bobengi évangéliste Jean Deyon na plus 243 81 32 222 44 plus 243 81 32 222 44. En tout cas, ma place kitoko, il y a kitoko et ça 13 sur 20 na 3 paillotes après terre jaune. Voilà. Merci beaucoup. Nazanga monté na plateau, nazala maman nanga, toro meka ko s'échanger. Nini oya yeli biso vraiment moko na lelo. Maman na pesi beauté. Merci. Tu vas bien? Ça va par la grâce de Dieu. Tout marche bien? Ça va. Toko pondela? Ça va. OK. Merci, éternel Père de grâce, nous te disons merci. Totiki moment on a salobo konayo, nzambalo la pambola, tika ete mokona lelo, bisika bandeko bazui ba difficulté, bisika bandeko ba problème ezali, bisika ba komi limité, Seigneur ngana yebi ke yo sukakate, yondo tele makapona kusala. Je sais que c'est un main qui a délivré les enfants d'Israël, c'est un main qui était puissant, c'est un main qui était extraordinaire. C'est un mec qui a fait des actions au-delà de tout. Seigneur, lorsque balanona katnandaku babika bonzambe pe miracle na ona kombo na Yesu Masia. Amen. 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 Comment on a maman? Maman Colette. Colette. Maman Colette. Ah, maman Colette. Oui, maman Colette, ni nememio ah. Merci na motuna. Naye awa chez Biso TV pona ya kolobela bino. Lokola bozo sunga batu mingi na ba problème na bango. Na ye pa na bino vraiment bozo langa solution pona likambo ezo salanga pas siti mukolo ya lelo. OK. Vas-y maman. Merci. Maman, na banda ko sala na ndaku moko boye. Ndaku wana na banda ko sala libota wana bazo bota te. Nga lokola nazalaki déjà na zemi ernake échographie ba yebisi ngai naza na zemi ya bana mapasa mwasi na mobali. Na yepe na expliquer ba libota au place nazo sala patron na madame balobi ça va. Lokola yo oza na zemi to yo kana boyi. Ezala secret. Ya biso na yo. Secret wana mutu moko ayeba yango te. Tozo signé yango même sur papier. Contrat wana tozo sala soki toyoki yango epa ya mutu madame tokoboma yo. Na mapasi na motema so moninga ndeko mwasi nazoloba boye pasi mama. Comme pe na ndimi ba difficulté lokola ezalaka na difficulté ko sala nyoso mama. Ngai nazobunda pe musala nazosala ti na boti. Na boti ba yebisi ngai boye. Mwana o biso tozui yo komelisa ye mabele pendant 1 année et 3 mois.
ngai pe na ndimi na bandi komelisa mwana mabele inane 3 mois ekoki nakenda musala nazongaka mwana pusani mikolo eleki mwana pusani nakena simba mwana madame alingi na simba susu mwana te nga pe na comprendre ngo te pourquoi madame aboyi na simba mwana eleki na ngobe muko mususu eye na simba mwana madame alingi te na monika patron abengi ngai alobi mama tozomona yo lokolo zo respecter contrat oyo biso to signaki na yo te to ebisaki yo bien que mwana wana ayeba te ke yo za mama na ye me okomi muke okende ko simba mwana wana tolingi yango te tozo bapekisaki ko simba mwana bapekisaki ngai mama esalinga pasi lokola moboti mama ale ngai pe na yoki patron lobi tozo solliciter yo boye tosombela yo lupangu topesa yo fond ya commerce po okoka ko vivre na mwana wana mususu pasi kaka na ndimi basombeli nga pe lupangu ngai pe nazo vanda kuna me motema ka pasi mama na ngai lokola mwana aza kuna nakendaka mona naza musika nazo talaka kuna isifina mona mwana me nazo mona te eleki mikolo mama nakendo tala mwana babi bazala susu wana te na yekozonga na ndako na vandi pasi na motema mama pasi wana kaka na bundaka nango kaka nga moko na bundaka mwana ope ya mwasi apusani mwana wa mwasi apusani muko mususu na vandi boy na ndako na monya ye akoti na ndako na garçon moko bandi ko solo la bakei na interesa pete parce que bazala e musika ko mususu aye o mama nazui fiancé nabi fiancé mabete eza malamu aye pe na fiancé ango na ndako bakomi a présenter nga fiancé mama na ngai mwana mobali wana Natalie bon na bombi kaka na motema fiancé avandi na bandi pe kotuna ye papa mbote ya lobi mbote mama oza ekolo nini apesi ngai ekolo na ye kombo na onani apesi nga kombo papa na yo avanda awapi tobanda kovanda liboso na Gombe tolongwe tokendaki imitation mama na yo aza ndenge nini expliquer nga forma mama bongo papa expliquer ndeko navandika nga moko kimia basisi baki mwana tango aye kozonga na ebise nalingi mobali wana te yabi mama pona nini abi nalingi ete mutu mususu yete mwana patiki akei mama lobi aye lisusu na ebise nazo ebisa yo nalingi mobali wana awa te mama yo lingi mobali wana awa te pona nini nabi nalingi yete boyo zo linga yete pona bi nalingi yete mutu mususu Sophie avandiki mia mwana mwasi ayelinga mwana ngali pasa na nga mwasi abi mama to solana nuko mama na mwana eloko yo zoboya mobali na ngai ezali nini abi na ebisi yo nalingi mwana mobali wana te nalingi yete abi bo mama nakoyana na mobali yango na ndaku to vanda to solola oyebisanga eloko nini yo moni na mwana mobali wana po oboya ye ngape na pesi bango mukolo baya to solola comme ça so baye to sololi bandeko nanga na yebite na lobela mwana nanga mwasi nini ndeko nanga biso TV chez biso TV loko abozo sunga batu conseil ni boko pesa ngai pona lobela mwana wana ya mwasi nazo yebate nazo koka lisusu te nakoloba nini. Ok, merci maman. Nga na mitula mibale na ngina tuna yo eloko nini olingo lobela mwana nalingi na lobela e vérité po elembo moko na moni na mwana mobali wana mwana nanga pe ya mwasi azanango identité nyonso apesi eza ya tata o place nga na bandaki kosala mwana wana za mwana nanga iti sikoyo bakoma fiancé na mwana nanga ndeko na kolobela ye nini ndenge tozalia na koloba nini en tant que elembo eza epa ndeko mwasi
yango peza na ndeko omonaki yango pa ndeko mobali namoni yango mama na ngai yango nde ezoconfirme na baidentité nyonso oyo ngai natuni ye apesi ngai yango wana kaka ya papa ya chef o place ngai na bandaki kosala yango mpena nde confirme oke wana mobali akoki kozala mwana to aza mwana na yo aza mwana na ngai oyo ngai natekaki epai ya patron wana otekaki pa patron wana nalingi natuna sumutuna mosusu oyaki pa patron na ona zemi mtataki ozema azalaki wapi mutatiaki ngai mama makambo wana moye naloba na tv te soni nakoloba nde nini mpo mobali wana ataki ngai zemi awanganaki awanganaki soni nakoloba ngo boye mama na ngai non il faut aider biso parce que pourquoi tango yo koloba likambo oza na posa tosunga yo quand même photo yeba peut-être pe papa bana ngo azali peut-être pas Rolanda yo peut-être pas ko kotala yo donc toyeba bit papa bana baza wapi pour ceux qui ont dévoilé so solo de na moi si papa na yo yebisa déjà papa na te na solo la na yete na kosloba na ende ni pot na zemi na yebisaki papa awangani bongo na koyebisa ende nini soki ameki otuna na memaka ye kaka boye po soni na kolobela ye nini oyebisaki vérité te na lobaka te mobali ngo azaki mobali bwande ko vivre na ye to ezaki ka ki chéri potia comme un niveau aki mobali ya mutu mobali ya mutu d'accord nde tongo zemi awangani abike na obebisa foyer na ye awangani ti omoni chance nzamba asungi na zwi mosala wana na zemi yango de esungi nga me toye kokoma susu na etape ya pasi boye mama na ngai nazokoka te nazoyeba te bana wana ndenge na bengi ya na fiancé na ye awa nakobanda kolobela bango nini bolobela ngai nani bandeko na nga nakoloba nini nazokoka te nangi nazonga mwa moke patron yango oyo babandaki kobota te baza siko wa psycho ndenge découvrir okoyeba bisika baza fiancé ya mwana lobi bakendaki Lubumbashi imitation basi bazongi déjà Kinshasa bazongi Kinshasa d'accord merci beaucoup je pense que siko biso na point nyonso bete biso lisolo to sunga o côté nini bo sunga nga na conseil ndenge nini nakoki koyebisa bana mibale baza bandeko c'est-à-dire o balingani po wana nazomona ta ndenge ya koloba ngo te c'est-à-dire to bengisa bango pour que oyebisa bango vérité en face nazokoka ke baza yaya na leki biso to sungo na point wana sunga nga na point wana pardon je pense que okozala na courage wana ya kotala mwana mwasi parce que pour le moment ezana mwana nde ya mwasi ya koyebisa mwana mwasi ki raison nga nazoboya libala parce que mobali oye na ya zali pasa na okozana courage wana tu es prête quand même courage wana nazobanga yango nasengi aide pa na bino nazoyeba te nakobanda ngo ndenge nini na meka nanu nakomeka nanu biso tokotaka bango mais yonde ozo courage wana ya koyebisa bango nga na loba na place na ote nakomoni na tuni soki okokoka ko dévoiler mwana na parce que d'abord c'est ta fille d'abord parce que ndeko mobali pour l'instant malgré au découvrir mais moi non de vendre na ende faut observer OK d'accord merci beaucoup je pense que calme-toi un peu oui maman nanga s'est calmée zone pena mai mais là penda soye kitayo en attendant papa Eli a bengela ngai deuxième invité abengela ngai deuxième invité akota po toza na besoin to solo là to meka ko solo soki to eba qu'est-ce qui se passe réellement parce que ma maman zolo beza ya solo to ya solo te maman kota fanda maman olobi maman okoswa micro zwa micro yango lakisa ndeko nayebi koza na baémotion zwa bonjour nani est-ce que okofanda normal na kiti
Ok. Merci beaucoup. Est-ce que Koko komeka ko matamo micro ndenge na tieboye pour na yoka naza ko pembe non na yoko bien te. Je sais que osa émotionné, je sais ngana yokio mais na peut so ndeko ba yokio na ndaku. Mutu abengi sio aiza mama na. Tozali kam na ndaku te. Likambo eza te. Bozali kambo te. Mama wenini ozali kam. Zano ndaku moyi ni loko tikamni. Mama wabwe. On a comprendre te ni ne leka. Faut expliquer ngata mukina yeba na yeba te. Makamni ne leka. Maman non luki na ndaku si da fomi. Alors non yeba te faut expliquer ngata na comprendre. Maman zo lela. Maman Colette, est-ce que koki ko solo na mwana yo mama solo nanga? Ornella mwana nga limbisa ngai. Ornella limbisa ngai. Naka mama na yo. Ornella na bombi mingi. Na bombi mingi. Na moni ko bomba ane leki mingi na yeshe biso TV po bazwelanga solution likambo ezolekelanga pendant mbulo nyonso na vandi nango. Ornella, oyebi ki ozala lipasa? Maman zaka lipasa? Oui, bozala lipasa. Nayebi si oke na bombela yango nazokoka otala ote Ornella mwana nga mwasi. Oui maman. Nazala lipasa na ndenge ni maman nayebi nazala nga mwana nazala lipasa na ndenge ni. Maman lo ni yo losala. Lo ni yo losala na minute. Nazala lipasa ndenge ni. Nga nayebi nazala nga mwana nazala lipasa ndenge ni maman. Lo ni yo lipasa no mobali azali Ornella. Azali mwana ngai. Azali. Ornella lipasa no mobali azali. Ornella mwana ngai. Ornella wana lipasa mwana kai wana lipasa no ya mobali. Ornella oza mwana mabi one akobeta nga boye te Ornella pasi sola lobi na relate o makambo nyonso Ornella tokoma na pote Ornella pasi bisanga aza wapi yebisanga na mona ta lipasa ateseli na pasi na mona yi maza wapi maman za ndeko za mutema mabe on la kisanga papa ti apolo banga za lipasa nga la ko mona nga Ornella oyo pesanga ai lolo banga za lipasa za mtusu tu na zatira Ornella est-ce que okoko tika maman na yo a s'exprimer muke na ajo nga la komi na nga zo baki nga za lipasa na place na yo yebisanga nayebi que ça fait mal nayebi que ça la pasi. Est-ce que okoko tika s'exprimer un peu s'il te plaît? Nayebi que koyoka subitement que tu as un frère, ça fait très mal. Ornella, pardon moi nanga yokangai, pardon. Naza penga mugote, nzanga mugote, naza na fiancé nanga. Na présenter fiancé nanga aboya. Mais na yina na ko kamba azokota mais ya Ornella na sengo yoka maman mukie raison pourquoi bombela on le secret tokota no fiancé po ezano makambo yo na maman na bino tokota fiancé na yo to boité peut-être pose au se calmer aux kimia fiancé les opinions non to boité mais c'est plus que c'est ta maman d'abord abenga kio oyo kaena à s'exprimer raison pourquoi peut-être oya bombela au secret akoki koyebisa. Ornella, pardon. Yokangai tamato yata. So boyi kotala ngane longi ata matoi na yo yokangai Ornella. Naza mama na yo. Ornella, tina bombela yo secret. Pasi le kaki. Tina komaki na point na te kalipasa na yo moko na place onga na bandaki kosala. Ornella, pasi le kaki. Soko moninga mama no na komaki na point wana yaya. Pasi le kaki.
pasi elekaki Ornella et lipasa yango nani lipasa yango nani Ornella lipasa yango nani pobenga ina mona tande kuna ngawo moselinga bepona nini mama kominga ya kitala ata pas souligner ndingo supporter nga na komi be fami to bokola ka komi bani ukuza mutim mabeti na niveau Mama na bino a sala bongo poza ki na pasi peut-être nazo mona zo kokoko s'exprimer te azana na pasi mo papa na bino wanga ya kizemi moba azaki ko bana moba na bato fait so ito ko ko lo bongo ça arrive pas papa ko la bana ba na komi ndenge parce que vous allez ta 4 ça mi balé yo zinde ko na ma otekiye. Ornella, est-ce que comme tu as un micro, moi, je te comprends. En tout cas, je te comprends. Papa, il est ici, s'il vous plaît. Est-ce que moi, il y a côté fiancé à Ornella? Peut-être il y a au calmer Ornella. Peut-être au calmer. Voilà, en attendant, non, c'est Ornella, bo fanda kimia. Maman peut c'est pour fanda kimia. Oui, papa, il est côté nangai 3 ni fiancé ya Ornella. Le quoi yenda calmeraye. Aya ko calmer parce que a senga pe sous demande pas côté pour marambo eza fiancé na été mais à côté quand même parce que moi c'est nende muta sengi à côté. Côté ya. Bonjour papa. Papa, s'il vous plaît, Coco fan. S'il vous plaît, papa, est-ce que vous avez micro? Vous avez peut-être mentionné. Vous avez quand même micro. Hier, on est là, fiancé, tu sais, soyez yo. On est fiancé, na yo. Zonon, pesa na micro na wana. On a zomono koko bien te sono. Hier, fiancé na yo. Fiancé na ngai, maman, tu as la lime de ngai. Ok, d'accord. Mais on est là. Nous avons les cas, il faut comprendre. Vous ne pouvez pas expliquer. Vous avez un niveau, vous avez un maramba. Vous avez un niveau, vous avez un niveau. Vous avez un niveau, vous avez bon, problème est ça de Konanga. Papa, comment on a? Ngoma, monsieur Ngoma. Ah, papa Ngoma. Voilà, Bokilo na yo. Oui, na ibi maman. Ok. D'accord, Bokilo Nondazaki n'a pas ça à révéler secret mon corps et pas y a fiancé na Ornella. Oui. Secret en ezali maman aza bota bango mi balé. Oui. Baza ma passa. Oui. Yazali il passe à moi si il passe à paix à mobali azali. Mais Alexa matin Alexa il passe à te. Payé pas yebité. Maman la onda zo yebise vérité que azala na lipasa. Oh. Ya yebi ke abota ka yé moko mais maman yebi ke abota bana mibale. Mais ngana bande ko yana ndako na bango na no sola na maman. Na maman tsali ko expliquer même ngati na no sola ni ke Ornella za lipasa. Maman tsalo lo bango. Ka le no yeba ke Ornella za lipasa. Mais non. Bon, azali passa à Botaka place azoka passa bandako azaka na mobali ngo azaka mobala batu mobala ngo na kazemi nde na pasi wana esinga ki akekoluka musala luki musala pa bonne nde tango azui asali musala ki bonne nde bat famille place azalaki famille wana banda obota te ba patron na ye nde tonga ke bota ba boti bana mibale nde ba yaki kozwa basenga ke mwana moko wana nde yatikali na mwana mususu yatikali na mwana mwasi ni ateki mwana mobali dans le pangu oyo bovandaka oui ndaku na bango pisika bavanda bisika yo kenda oui ezali le pangu oyo ba pesaka mama basala compensation ya mwana. C'est-à-dire il y a zui mwana apesi ba patron na ye ba sombeli le pango. Okay. Donc ba signer contrat bongo.
donc kende to sombelo lopangu ba pesi fond po bokola mwana na ya mwasi Ornella bango batika na lipasa ya mobali. C'était en fait ça oh maman azaki na posa a dévoilé et pas ya fiancé na yo. Maman Colette bolimbisi maman na ngai, est-ce que makambo na yo que c'est vrai? Bokilo nanga eza ya solo papa namona pasi tango nakoma na zemi nazala kovande pa noko na ngai lokola noko ayoki nakomi na zemi abengana ngai nakomolala na balabala ba difficulté wana ya bino boyebi pasi ya mokili te kolala libanda monioko linzala mbula nazopola libanda pasi wana eleka ngai yango nasala iboye bana ngai namona ke loko akosala te bolimbisa ngai namona ke loko akosala te na wana. Maman Colette nebi que ça passe n'attend nous au leki nango ya souffrance bon ils ba circonstances ya na vie est-ce que il passe moi kwa nazali parce que loka pinga na sala makambo ya Ornella comme ça to lokali passe ana pour assister pe na makambo ya Ornella pour Ornella zabwe azala na zemi nanga Ornella azala na zemi na préparatif pour ya Ornella za nini? Ornella za na zemi nani? Benga fiancé na ye. Mais il passe Ornella za yoti. Zambe nangai pasi ya moki. Olobi nini lipesa na ngai yo? Zambe nangai pasi ya mokile memi ngai wapi Zambe? Pasi ya mokile memi ngai wapi Zambe? Makolete. Nakokotala te komi na niveau ya zemi. Zambe nangai komi na niveau ya zemi. Musali beponi. Mama beponi. Pasi. Pasi mokili. Pasi mokili memi ngai boye. Ya pasi. Pasi mute memi nga na niveau ya. Ya. Tuna sema na wasala nini? Maman, pour moi, je suis nani. Moi, non, je suis nani. Je ne passe à la main. Oh là là, ça fait très mal, très choquant. À mon enfant, je ne sais pas quoi dire. De telles révélations. Maman Nangaï, Maman Colette, je pense que je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire. Maman Charlotte, ni no koki kolo. Maman Colette, ah excusez-moi. Maman Colette ni no koki oloba parce que makambousi bimi bana mbale basi baye bani ya pas ces ali qui ndekwaza sona zemi. C'est très compliqué. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tes enfants? Nous mona bango. Maman Nangaï, merci. Eloko kolobeza kaka. Eloko na yaki na bango chez Biso TV pour na lakisa bango vérité en face. OK. Eloko mususu kolobeza te ba yeba vérité. Ornella li passe na ye yeyo. Na ye kana Biso TV pour lakisa bango vérité en face ba yeba vraie vérité ke baza bandeko. Yango na bandaki koboya libala na bango. Donc réseau bandeko koboya libala nde yango wana. Na bandaki koboya libala po tango na monaki ya kotaki.
bakila nzoto eninganyaki omoni cicatrice oyo awa na liboko Oyo. na likolo kote likolo boye Awa. on est là pe aza nango mama na ngai. Ok. Oui, on est là pe aza nango ntango namoni yango na bi nzambe na baidentité apesaki directement na comprendre ke oyo aza lipasa na ngai wana atekaki. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Nanga Colette. Merci vraiment na nyonso elekani. En tout cas Yaya, moi je vais vous dire seulement prenez courage. On va faire des nécessaires pour te papa balongola azemi te. Bon, te biso atoza basala nzambe to permettre te. Je sais que c'est eza Yaya soro koti na ba analyse wana okwandi ko luka mokili bakoseka bino bakosala boy ekosala pasi soki bokoti na ba analyse wana Yaya kolongola zemi te kolongola te na partager en vie na yote. Je pense que après caméra derrière la caméra to resolo là. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon bana nangai na ebisi bino passion na moni. Ti ekomi boye pona pasi. Soki pona pasi te na ko sala ngote bana nangai. Pardon bolimbisa ngai. D'accord. Est-ce que beaucoup limbisa maman Abino? On est là. Est-ce que tu peux pardonner à ta maman? Ok, voilà. Yaya, est-ce que vous rejoindre Baron? Je sais que dans mon colo maman c'est très compliqué. Est-ce que vous rejoindre Baron? Yaya Pesanayo, moi je suis très à l'aise quand on micro. Voilà, merci beaucoup. Le pardon c'est une puissance qui libère. On s'arrête ici. Yaya l'ongolazemité, tozoa soin na bango, toyeba ndeni tokosala tokoya na matea, tokoya na conseil. Pour que libota eza na kimia nzamba lola apambola bino. Ala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango yoba inge banda na mois de septembre basoso na classe ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke ba parents na ba kufa mais nzambe a décidé que ba parents na ba kufa et puis asimba mitema ya ba soutenir bana wana batoni za bisungai na yo. Pour la participation na yo, benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089.